Bonjour, bande konangai, bon après-midi, ezanga mamluba. J'espère que vous avez malam kanyasi bozali. Mais tout ça, la souka kaba commentaire na biso et nos impressions concernant ce qui se passe dans la DRC wana. Eza pasi, eza mawa, ça démoralise, c'est décourageant. Euh, mais na ko répéter ce que j'ai toujours répété bande konangai. Peut-être awa mindele bakomu koloba yango, peut-être beaucoup seront en considération. Mamoulou ba sabino même fois que le futur il y a Congo Zaïre, libération ya Congo Zaïre c'est entre nos mains. Tolanda bande konangai. Tozela mutu mususu ako sacrifier makila ne po na Congo te. Tokani nayebi que la plupart de vous bozolandanga bakota bino buzoba vous avez été indoctrinés. Na buzoba moko boyeke yezo sopaki makila po na bino. Mais ce qui m'a toujours étonné, bato bakrolaka na biloko wana nde bango wana chaque jour oyo baza bato lamentation de Jérémie quotidienne. Oh, ça ne va pas dans notre pays. Eh, Kinshasa na biso sale. Oh, guerre kosila mokolo nini. Oh, conjoncture ya mboka eza mabe. Taux de chômage eza boye. Franc congolais monnaie ya kindoki. Bandoki nde bazokamba Congo. Mais soki yezu akendeki kokufela oyo na Golgotha apesi yo victoire na yo imaginaire. Vous vous lamentez pourquoi? Eh bandeko na ngai. Vous savez, moto akokokosa une fois, deux fois, mais soki bazokontinue kokosa yo en utilisant le même tactique, le problème n'est plus avec le menteur. Le problème maintenant, c'est toi. Tozolanda, comment vous pouvez me convaincre? Nalanda logique kako bakotisa bino na bamitu. So, totali kaka Bible. Au commencement, au début, Michael, qui veut dire celui à l'image de Dieu, Michael, Michael, na baoya ye, c'est fidèle, babundaka na dragon, na ba angelo bazaki na ngambu ya dragon. Babundi, bozoka le mot la babundaki. Tozolanda, babundelaka nini? Michael est en train de défendre le paradis. Boete, le Satan voulait take over. Le collapse na Congo, Rwanda veut prendre notre pays avec les multinationaux. Biso tozala la Michael wana en train de défendre notre territoire. Bina boyoki na lo na makamna mna botangaka que Michael anguza mako auprès de père alors bina kena troni ya papa. Mon Dieu, ali la masaba katani beani, balingi bayi babiso tro bokonzi, nzambe sala. Bina boyoki na ba prière ndengwana. Michael abundaki. Bible lobi bataille moko bimaki kuna kosakana te bataille historique na monde kuna ba esprit toyebi na biso te ndenge bakomaki. Babundi Satana va précipiter sur la terre. Boete aye kokita sur la terre, azongonzo eza territoire na ye. Boete, donc vous voyez que pour se débarrasser de Satan qui s'était levé, pour asala nzambe coup d'état, Michael pas telemi na boye ba angelu ba bundaki. Bina ba moni Michael atalaki na Satan c'est notre frère. Après tout ça t'occupe na logique makambu, ils sont des frères. Parce que tous les deux bazali moko aza Michael aza archangel, Satan était chérubim créé par Dieu. Et Dieu avait beaucoup même aimé son fils là, chérubim Lucifer. Akurunaka de toute matière précieuse, asalaka est le plus beau na ba créature na nyonso asalaka. Tozolanda, sonanda logique n'explique bien, Satan kupa kokepa koloba na Michael ngape naza na droit ya kozala wana lola. Mais tangu idéologie keseni, Satan alingi asala ba coup d'état, alingi asala ba bouleversement, asa compare na lola. Bitumbe bimaki. Tolantien, oyo a défendre oyo a ye territoire, oyo a perdre pe guerre. Bakendaka na dialogue te. Dans cette histoire-là, on injecte Yezukuna. Pour balobi et nul ne gagnant, c'est par le sang de l'agneau. Sans agneau, toyebe za lié na Jésus Christ, n'est-ce pas? Donc Jésus zala qui présent, tangu Michael na frère na ye, Lucifer, le dragon babundaki, babunda vita wetu penza vita wa mene kuna na lola. Toyokani Pona nini Michael akendeki kubondele pa Yesu Kristo te? Que Yesu Kristo ede bisoko, Satan alinga yiba biso paradis, Yesu sala, yoza mwana na nzambe, elongeze pa ina yo.
Donc, parce que ceux qui parlent le sang de Yé Michael a gagné, donc Yesu Azala qui en a présent. Après tout, bien, chrétien, pour le que Yesu Azala qui n'a jamais, dès le commencement, il était la parole. Donc, Azala qui est présent. Mais il fallait quand même ça, Michael, te ko bunda na yote ponga Yesu, nako ako pesa victoire, nako kendena na terre, baké ko beta ngai kuna na Golgotha, simanango nako tikela Satan mila, et puis nako zonga lisi tango nako kanga ende Michael yo koza victoire. Il fallait quand même ça, Michael, a landa pe ba buzo, ba wano bino ba chrétien bolandaka. De na présence kutu ya Yesu, Michael babunda na Satana, babundi, likambu na mabele, bazo wele la territoire. Wana moko na bango akendaki kobondela Yesu atu na via Yesu te. Kasi bakanda wana. Nde bomoni Satana na se mokili azali s'occuper de ces moutons. Yesu kaka na molimo kolukaka ba problème aye sur la terre. Oh mbaloyo aye su quoi libérer l'être humain sur la terre. Ah bon? Yesu aza lokola chilombo. Oya bango victoire esalamaka na nkuku. Jamais esalamaka boye na dimension tomona. Mais bino bolobi ke Yesu abotamaki na nzoto ya mutu, n'est-ce pas? Abotamaki d'une femme naturelle. Bon, heure de rendez-vous ekoki. Kuna na Golgotha nde ezali champ de bataille ring ya bitumba ezosalama na Golgotha. Yoka Yesu, buto baye kobwile ye wana. Boyoka déjà déclaration un homme déjà perdu. Yo somono zo ngokende bitumba so bandi Père, si c'est possible, enlève ce gobelet. Mais elle a nan. Yo lobi kotika ki lola oyaki na mokili po sala nini? Po bundana Satana ngo libérer bato ya mokili. Maintenant ngonge koki po yo libérer bato ya mokili comme Père, enlève ce gobelet. Au moins tike masolo na zaka comique, hein? Heureusement, Père était resté silent. Denga zalaka pe silent ka Michael na dragon bazalaki ko bunda. Père n'a pas intervenu non plus. Na makambo pe lokola Yesu pa yaki po bundana Satan. Père est resté silent. Batoki yanke bakomi ne kuna na Golgotha aliena no mutu moko réglementaire boete kasi champ de bataille ezalaki wana te babeti ye akokita mwina ndia kata moto eli la mabasa bakatani siki mpe la makasa bakatani tozolanda akufi na ye yoka bato lokuta akendaki sikoyo kolonga nde Satan na molimo me alifalaka azeleka na molimo yango ti koma ye obotami na nzoto ya bato oyo kobundana Satan kosala confrontation pour libérer les hommes sur la terre. Yesu libérer chaque dimanche bino bokenda kosambela bolobaka nini? Yesu akufaki mpo na biso donc ayiko libérer ngai na bino. Boyete siko ye alataki poso na biso ndenge bolobaka ti alataka nzoto ya moto. Siko bitumba yango wana etelemaki liboso na bona bitumba kokaki te. Batie 1-0 po aliaka mututu na bakanda kuta makambo elekamanaki na paradis. Mututu Yesu aliaka ezalaka combinaison ya bitumba esalamaka na paradis Satana akangelaka ye motif. Na babuzo banakio je vais tomber le temple na ko rebâtir alié mututu ne réglementaire. Ba disciple na ye batu bato ko tala babi lokola za mwana nzambe peut-être akomi bimisa na ikulusu wana peut-être tokoka Satana bakalingi ye. Na miso batu botomoni loko to Yesu siko tango akufi dona kiliwa ndakendeki ko vaincre Satan. Tala ba koneri wana. Bona niko kendo sala ba accord ya bankuku. Yo yaki batu bamonaki yo ozoteya baparabole batu bamoni siko ringi yango yo bobunda lokolo oyo oza moto olandaka babitumba otiki kuna babuku tio siko ntango okufi na monde ya nkunde biso tozomona te wana kuna nde esika agenda kolonga Satan ambo botangela ngai mabe nini ezalaka sur la terre oyo ezalaka avant Yesu et après Yesu mabe wana esila comme qui meurtre, viol, kimoyibi, homosexualité, comme quel mabe obino bomoni kezalaka avant Yesu, tangu ya kekuna tangu akufi, donc tangu babuilie makofi na ba romain, akufi, akekuna na monde na ya ba dimension batu bakufa, allez, alongi siko Satan qui inspire tout ce mal là, n'est-ce pas? Siko mabe ne fallait que silati. Bino bomoni ngwe silaki, mabe wane ko ese multiplier kutu. Satan est bel et bien vivant. Bwete allez, pasteur bayeli biso sur le kuta mususu. Ote, parce que bango to bayebit. Tant batala kama kama Yesu bazomona keza ba dilemme moko kosakana te. Ba konote akozonga lisusu, mbaloso kazongi po kanga Satana, akokangi panda et puis akokanga suka pendant 1000 ans. Siko tokena na logique ya makambo. L'homme a marché sur la planète de plus de 6000 ans passés. Tina ndenge Satana bolobi na biso na Garden of Eden a faire chuter l'homme.
wana yezu intervenaki te katangu l'homme azalaki kaka ye na mwasi na ye donc bozaka mibale c'est facile de délivrer deux personnes que de délivrer milliers de personnes n'est-ce pas wana yezu akitaki te mpona libérer Adam na Eva boye te wana tiki bango tata na asaleli biso badeluge na kopelisa bamoto kuna na Sodom and Gomorrah wana yezu atiki kaka Satan siko yezu aye basilana na Satana ye moko na balesi frappe oh na monde baesprit nde alongaki Satan mais lokola yo olongaki ye siko rendez-vous ya Armageddon ça nous sert à quoi oh akoya siko na Armageddon donc olongaki ye te bandeko na ngai soki oécrasaki ye à la croix olongaki ye siko mutu oyo okobundaka na ye na Armageddon mutu wana uti wapi comédie plus théâtre de chez nous nayebi te eza siko nde 40e épisode tozolanda sikoyo admettons que likambo te yezu asalaki nde rappel parce que wana tokoloba eza nde rappel eza kwa na boxing te olie mutu tunu ya liboso osengi rematch oui yezu akoyelezaka nde rematch kwa liboso baleseke mutu tu il faut le reconnaître tolandi et puis na monde ya nkunde kuna kutu soki sur la terre Satana abetaki ye na monde ya nkunde nde alingaka longa ye si kuna kutu yezu alingaka bima susu te po akende komata na lola akendaki na ye te tolandi oh akozonga akobwila Satana et puis 1000 ans et après 1000 ans Satan sera encore libéré akoza siko libéré wapi sur la terre lisusu po asala nini aberisa lisusu mokili donc yezu amiokelaka mawa te donc yezu asalamaka po aya babete na Golgota bakobete lisusu na Armageddon na ye et puis bakobetaka ye lisusu 1000 ans après voici idéologie ya yezu yango wana mentalité ya esclave mutu babetaka ye kaka comme nous au Congo babetaka biso kaka comme Chilombo babetaka ye kaka mutu ba lamentation de Jérémie un espèce d'un vrai chrétien qui se respecte yango nayebisaka bino bandeko na ngai chrétien na badémocrate oyo mamunu babengaka le demon rats eza groupe ya bato bazalaka mayele te bomoni oyo bobengi raisonnement critique critical thinking échappa bachrétien na bademon rats kala bomoni front loop oyo nzambe atiaka na baservo na biso etaka biso na raisonnement epa bachrétien ekota faute epa bademon rats kutu kuna nde na parlons pas tozolanda tala bato kutu kaka je déclare la ville morte je déclare balingi mort mingi kaka ndenge yezu akendeki koluka ye victoire na monde ya bankunde na ye wana mais azalaki parmi les hommes il fallait kasala victoire na Golgota tomona ye mpona kobotama balobi tomonaki oyo akozonga tokomona ye mais siko ntango akendeki koécrase kasi Satana ndenge nini baakor yango esalama kaka dans le secret bakweti bayaya tolami toyoka kako Tshisekedi le père bakendaki na Ethiopia na Addis Ababa accord soki pa Summit City tilo bakenda na Lorenzo kuna na Angola bakendaki na Nairobi tomonaka jamais bakor yango bakakwaso tilo bamporte victoire bakwense Kagame kaka lokola bachrétien Satana yezu akendaki kolonga ye mais bitumba esalamaki na Golgota alongaki na Golgota te mpona nini il y avait des témoins wana alongi ye te kutu là-bas yezu azalaki na attitude ya un homme affaibli père pardonne-le donc yo olongweka na lola oyaki olibere bato kana nde bademon rats bakosakosa bino Kabila Laurent c'est votre libérateur bino eloko koboma bino boza na mentalité kolukaka balibérateur bye sweetheart I love you drive carefully okay and lock the door please bolimbisa bandeko c'est mon fils qui sort là tozolanda ngai nalobi boye ka lokola bino bademon rats oyo na bachrétien bofanda yo ka elika bachrétien po bundela kongo na yo yezu akoya il vient bientôt bato mobimba bazala kaka libérateur botangela ngai libérateur oyo apporte la peuple la paix totale même no ya bino bible votre fameux libérateur Moses asukaka nde na désert bakotu bayaya tina ye qui a vu la face de Dieu akotaka na terre promise te na badialogue na ye
mutu mobimba kenda ke pa fero libère mon peuple, let my people go. Ba dialogue na ba dialogue, ba négociation ba accord na ba négociation ya accord ake kufela kuna na désert na ba accord na ye. Mais Joshua mutu bitumba mutu ya mayele, un républicain aye nzamba le biotelema aboué kata ko Aaron pour Aaron avec une mentalité ba chrétien et les demon rats. Bino bakanisi nzamba tem alobaki Aaron kumba Israël banga bako terre promise te alina kaba na ko négocier na ba Malakite na ye na ba Moabite na ye parce que c'est ça que les demon rats font. Baza bato ba accord na ba négociation tozolanda baza ka bato bitumba te tolandi baza na bango fantasme moko diabolique dans leur tête qu'ils seront libérés par des négociations, les accords. Nzamba telemisi muta bitumba Joshua Yeshua yo telema Joshua ye muta mampinga yende mutagenda ko tsa pepe na kati Israël loko abiso na Congo. Oh wa mulumba bakei ma accord à 1 + 4 bosaka ka boto ba calcul moko ko tengama boyeli biso ba formule moko to yebaka te quand notre papa chéri Mobutu était au pouvoir miando accord à Sun City biso to yebaka seule place to yoka makambo ba accord ezalaka table ronde na Berlin de seul accord biso to yebaka na époque Zaïre ke bakoko na biso bakendaka na Berlin kuna bake na table ronde ba négocier l'indépendance ya kibundoki wana ba négociaka de seul loko biso to yebi Wuta 1997, quand ces demon rats ont pris le Congo en otage. Hey! Nabanza mukolo tokendo fungola coffre fort ya l'État. Tokokute tonda na mikanda na bakor. Wuta 1997. Yango ba moni tina baktina tu yamboka na ko mi boucher na ba papier. Ba papier ba accord. Seli mikanda ezalaka na ba bureau à l'état na bino wuta ba demon rats baza Congo pouvoir eza mikanda ba accord na ba accord tolandi et puis ça allait encore être mieux ceux qui batango ba signer ba accord ba zaki na ba IQ normal ba IQ ekota pe faute batandenga na bakenda signer ba accord kaka lokola Yesu na bango tomonaka te akendaki ko écraser nde Satan na monde ya nkunde mais l'homme qui pêche sur la terre, l'esprit dans le kundete, c'est l'homme physique. Bande bonanga. E bongo mabe ango yeza ki ko libérer nango biso. Sala ka mabe ango na monde physique awati. E bongo to ndo sala ngo na ba monde bankunde na ba esprit, na monde physique awati. Yo yaki c'est pour libérer qui? L'homme physique. Boete, l'homme physique wana yeza ko quitter. Mais bon, si ba kufa na bango bazo représenter aucune menace, baza kuna super na ba monde ya ba mort wana lokola ba idéologie na bino ba ville morte na bino. Kunenda ke ko pesa sata na victoire. Tomona kate wana. Siko ye Yesu siko veni na service na eloko nini? To tina ndenga to za butuka service na eloko nini? Donc biso batu physique biso ndeto na besoin saluté. Biso to na besoin ba victoire te. Victoire na ye pesa maka na bankuku, na bankufa na yeso ka ke kunenda ke ko pesa ba victoire na ye. Bete pour ça na fonctionne na ba dimension na. C'est ça na sana biso sur la terre des hommes. Bete siko Osomon, comédie plus. Oh, Dieu a envoyé son fils. God didn't say nobody. Atindi mutata moko sur la terre a kokufela biso wa he didn't do that. Bongo yenzamba inondaka mokilipo na mabeti. Akoko sina na biso tosoka moni mabeleki. Mikaël, pourquoi atindaki kasi Mikaël akitana ba angel ba ko bunda Satan sur la terre c'est alors? Atindi sikonde Yesu aya kokufela biso wa. Yesu nde nzambe. Of course, aza nzambe ya bazoba bizengi nde bazalaka na Yesu comme leur Dieu. Parce que Dieu est un titre. Mutu normal azalaka na Yesu comme son Seigneur te. Parce que masolo ya Yesu azalaka na logique te. Oyo Etienne abandi ba dialogue. Et puis batukaka bankuku Mobutu bino bo kritikaka. Asalaka biso conférence nationale. Eza manière ya dialogue te. Mais n'empoissa, na polele, télévisé, monde entier bomona, il n'a rien à cacher. Voilà, Mouto yaza réellement dans la lumière. Wuta wazabanga kenda. Tomona kaka bato babimeli biso na mboka. Accord esinyamaka soki pe wapi.
accord esignama tokaka baaccord esika ekende kosigname tokaka ko bakendaki dialogue quelque part oyo banégocieki quelque part tomonaka jamais badetail ya badialogue yango tomonaka yango jamais na baconférence nationale eza kaka makambo idéologie ya yezu akei kobundana satana nde na monde des esprits lokola Etienne Wamulumba et son fils farceur oyo botieli bato na motu ya mboka ye mpe akendaka kaka lokola son maître jésus akelanda satan na monde ya bakufa bake kosinye baaccord na bango quant à nous les êtres humains sur la terre tomonaka na biso changement te sur la terre des hommes lokola mpe kaka na congo tozomona fruit ya baaccord ya bundoki oyo Tshilombo asinyaka na bato na ye te mais toyokaka baaccord kaka ezalaka kaka et puis on veut nous faire avaler tondima babiloko moko ezanga ntina comme les espèces malheureux foutus les vauriens de farceurs de pasteurs chrétiens qui veulent nous dire que bokipe mututu yezu aliaka te po akendaki kozwa nde victoire na monde ya bankunde donc dimension moko tongai na bino tomonaka te toyebi te balobaki nini kuna babundaka satana alobaki nini avant balonga ye toyebi na biso eloko wana te mais on reconnaît un arbre par ses fruits tika totalaka si fruit yango ya victoire yango ya yezu akende kopesa biso mabe ezalaka kaka na mokili siko satana oyo akendaki kolonga kuna na monde ya bankunde azalaka satana oyo wapi oyo tomonaka sur la terre des hommes ye mpe azalaka satana oyo wapi omwaka masolo comique tolandi hein allez quand ils ont vu que on est coincé bakomi te yezu akozonga lisusu donc quand le bino bacongolais hein soki basali bino ja Sun City on dirait RVC toke Addis Ababa on dirait RVC président Zambi yaka nanu tosolola président Lorenzo yaka nanu ko toke nanu na imedi toke nanu bo ka ndenge wana tio bon siko avant tiara mikolo uti koleka ye farceur na bino Tshilombo oyo auti kuna na Belgique tala idéologie ya yezu alandaka Satan là où il se trouve boyete si le système européen c'est le système de l'antichrist yoka Tshilombo yende yezu ake kolanda Satan esika azalaka siko ulia ye la biso peka victoire tolali tolamuki union européenne signé contrat na Rwanda ba continuer ko deal na ba minere siko yo kendaki kuna na union européenne kendo sa nini loko yezu ayaki na mukila bato aye kosila na Satana mabeza la kaka il faut tikala kaka kuna na lola il faut tikala oyelaki kosala nini awo Satan cause aza na mabe na ye c'est vrai mais on doit quand même lui féliciter parce que ce qui n'a pas l'idéologie makambo ya yezu non il a mérité chaque mututu qu'il a obtenu na Golgotha oui il en a mérité c'est un comédien il fallait qu'il tombe na victoire yango mpe na misu mpona kosala baparabole wana azaki koloba avec l'homme physique ye akendaki na nkunde mpo alobela biso baparabole alobi baparabole na biso bato awa ti siko victoire yango wana toko komona yango te wana esalamaka nkachete bapaster bayebisi biso tondima kaka tozala nde bato ya kondima boye te nayebi boye mbwa kopal na biso oyo bobengi autrement président Congo n'a pas de président, Congo n'a pas le gouvernement. Non, eza bande ya batintin tolandi hein ayaki awatie munokoti aza ya nzambe soki ayoki scarmouche akobeta moindre pepe ya scarmouche aza na besoin d'autorisation te bokoyebaka azali faci beton oyo nsima ekotama ebele na zelo eleki ebele oyo oye nde beton tolandi hein scarmouche ayeli ye na Goma lokola alobaki apartir ya Goma akotinda scarmouche ako ekota zamba scarmouche alobi te ngai nakozela naki ekota zamba te na désavance yo naye kasi na Goma tobunda lieu de Golgotha lieu de bataille. Qu'est-ce que votre foutu de président fait lobinu na Addis Ababa bisika bamesana bakor na bango kibundoki wana wuta babanda wuta 1997 wuta babanda badialogue na bakor na bango buchanda oyo ate lisusu kuna na lieu de rencontre yoka badepte na ye akomi kuna abeti Paul Kagame kara azwi victoire Paul Kagame aoki soni bavictoire moko biso tomonaka te bavictoire ya nkuku bavictoire oyo yezu apesaka satana na monde ya nkunde qui nous sert absolument à rien po satana abebisa nde l'homme physique akende kobebisa bato na bakuku te
siko yo kendaka ba Addis Ababa na yo Addis Ababa nde esika M23 bazobunda M23 babunda na Congo to babundaka na M23 na Addis Ababa yo lakaki bato Skarmush aye na Goma to akendaki na Addis Ababa sezalaki na Goma kutu Skarmush abeti lisasi te tino balobaki soki nayoki ata lisasi moko eleli Skarmush alobi oke na koarrange masolo nazobeto nde babombe point nzoka nde Skarmush ezalaki obeye moko Chilombo lubilu Addis Ababa ake kofukamela tombia ali selisi ali selisi ya Ethiopia ake kofukamela embangu tozolanda po ye musala na zo yango wana ezalaka soki ake na bamboka bato ake koluka bamize ya bato bakufakala ya bamboka wana ake kosincline kaka ndenge na manda liboso ayaki na Arlington ake kosincline devant baaméricain bakenda kufa na guerre ya Vietnam musala ya Chilombo yango wana alingi bamort mingi Chilombo aime beaucoup se promener dans des cimetières comme son père oyo ayelaki na masolo ya baville mort c'est ça idéologie na bango baa bato ya bamort bakor na bango esinyamaka mpe kaka na bamort na bankunde kaka baza bakretien ya solo baza mpenza badepte ya Yesu Kristo tozolanda akendaka kuna na Rwanda ake na musée kokende kotala baeskalateur na bamakake Paul Kagame akosaka ezalaka baeskalateur na batuti wana même si c'était vrai ezalaka evre ye moko Paul Kagame wana mutu na il aime ça beaucoup Chilombo wana mbango ake kopewa ye respect tozolanda bandeko na nganga na moni soki tosala po ya biso musée totia baeskalateur na batutu bakufa nde Chilombo ake kuna na Goma akende kosala musala pa il aime là où il y a l'escalaton lokola ka Yesu basalaka victoire oyo biso tokomona boye te bango balinga makambo ya bankunde makambo ya bamort nde biloko bango balinga bakende kosa bavictoire nde kuna tolandi farceur oyo comme son père avec son UDPS oyo corrompu oyo placebo UDPS ya Ngwanzo eza copie ezalaka UDPS original te babunga déjà vision ya originalité ya UDPS les 13 parlementaires oyo eza système ya satana ou bien système ya Yesu baplacebo moko boye bahypothèque idéologie bakumbani na kombo mpona komaske et détruire toute la région de l'Afrique là c'était ça l'objectif ya Tshisekedi wa Mulumba tozolanda a collaborer na baaméricain bademon rights mpona base débarrasser na Mobutu mpo mboka na biso ekende suti tele epai na maboka ba Rwanda avec la complicité de Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme tout bon chrétien qui se respecte ye tata alobaka na bino nini les Banyamulenge sont les Congolais mwana na ye alobi na bino nini kala te awa tokobundelaka lisusu morceau de pierre de terre te tel père tel fils c'est le même langage que les Banyamulenge sont chez eux bobundisa bango te eza idéologie na bango tolandi donc eza jeu moko ya Yesu na Satana tolandi non basali semblant kobunda oyo atikala ne kopesa biso liberté te victoire ata moko te mais esalamaka nde na monde ya nkuku ya kunde na bango et puis on veut nous faire dire oboyamba nde Yesu ye nde aza the good guide boyebi bato boni akoti cinquantenaire bayeli bapaster abeleli Yesu asilisi kobelela Yesu boye lobi baki koakompagne na nécropole kosana bato ebele bakufenda na komba Yesu na lole moti oh Yesu délivre moi kaka asilisi kaka koloba Yesu délivre moi ye wana moto bazokende na 50 nani na nécropole akende kosalela badelivrance ne kuna na nécropole bato ebele baza nde esika Yesu asionaka te Yesu asionaka na bacinquantenaire te mpo kuna kobikisa yo tozolanda kuna ye atravaka kuna te ye atravaka mpona biso bavivant te Yesu aza na banécropole nde bisika ye azalaka baterritoire ne alingaka yango wana lokola kaka bademon rights oyo même mwana okabila pouvoir baforce dani commune baforce sepe bisika banda eza makambo ya bademon rights balingi cimetière makasi balingi bibembe makasi bademon rights balingi bibembe comme il faut yango bomonaki te wa Mulumba je déclare la ville morte bino bosoboka ka déclarer ville que lelo totelemi contre les impérialistes te je déclare donc comédien historique balingi mort tolamuki kabila yeli biso kanyama esprit de mort bayaka jamais na baesprit de vie demon rights alingi cercueil na bamort hey
na ndenge moko bandeko na ngai eza likambo kokamwa tozolanda maintenant in the world okay maintenant farceur ya mwana na ye oyo ye pa ye atie babangungu alokuta awa l'homme oyo ayokisi bapake soni Chilombo bapake wana eza ya pamba mutu afukamisi Chilombo eza mutu moko aza na sante ya Ethiopie wana ya bato ya UNICEF nda afukamisi mutu abukula bwanseka atondi nandi buku peut-être c'est ça même le problème il y a trop de foufou dans le cerveau de Chilombo na mafuta ya mbwa yango mwa réfléchir bien eza te tozolanda aye na bamangungu awa Kagame akolala na ndako na ye te boye te o na kokoti te na zamba ye wana awuti epai ya bamaître na ye blanc mpo bomona ke Chilombo est un esclave mental un petit servant devant ses maîtres blancs wuta ye akoma président. Combien de fois roi belge est venu au Congo là-bas? Une seule fois. Mais combien de voyages Chilombo a fait en allant vers la Belgique? Kaka lobi on a massacré les Congolais. La Belgique a été silente. Mais voilà ce nègre-là de la maison, l'esclave-là de la maison, le petit gamin de maître blanc, comme tout bon petit chiot qui est obéissant et fidèle à son maître, lobilou, a kimerzi avion kembangu na Belgique, a kende kosolola na ba maître na ye. Nalobi, n'est-ce pas que le royaume belge fait partie de l'Union européenne? Tokani, so la Belgique, hein, ba signé na baninga, ba pesi Rwanda d'autorisation à continuer ko dile ba minéraux aux na Congo, cela veut dire que continuer ko boma ba congolais, right? C'est ba sanctifié yango par l'Union européenne, oyo que la Belgique is a member of. Mais regardez-moi ce nègre de la maison. Mbangu, piangala kei. Na koloba na bino bandeko na ngai, comme je vous ai toujours dit, que pas nyonso tozomona na Congo, parce que toza na politicien te. Toza na bato bayebi diplomatie te. Eza manière mindele balaki Chilombo, on te prend pas au sérieux. Asilisi kosa, si on a bandeko voyager, oh Chilombo atana politique, atali politique. Politique nini asa parce que faut tout le résultat. Attamboli, Europe de Mobimba. Voici les résultats qu'il a obtenus. Union européenne qui renouvelle son contrat avec Rwanda, un pays agresseur contre la RDC. Voici les résultats. Il y a diplomatie à Chilombo. Diplomatie échec. Ça, c'est un échec. Il a échoué. Il n'a convaincu personne. Bazozo au sérieux, ba respecte à Kayete. Boyebi même quand Joseph Kabila était au pouvoir. Eux, les Blancs, Batako, le Banin, il n'y a pas l'opposition au Congo. Au Congo, il n'y a pas des opposants. Mais n'est-ce pas que l'IDPS existait? Pourquoi les Blancs parlaient comme ça? Pour Baye Baki, Kobandane Moko Etienne, farceur numéro 00. Mais même, tout que nous avons Mindele Moussika, Mobutu à Mobutu, Azako Etienne, c'est que Dieu sérieux. Tshisekedi était un farceur. Mouto pas mon côté normal. A considéré que papa Nazala qui la lutte moko boezata na nzela parce qu'il n'était jamais sérieux. Bila besoin de bamonnière wana bandola tana mutuna ko sala ka dossier ya ba victoire. Hein? Na bien France ba se libérer kana bamonnière na ba musoki victoire ya batna liberté zala kana bamonnière na ko sala ka misafini balebo ya ba victoire. Nde mboka tout sur la terre de zone des hommes basala ka ba victoire na bamonnière na bango wana. Tolanti hein? Au moins un théâtre de chez nous. Ou l'autre, sa conscience, ça va battre le mababunda, yo zo yande na fashion, ya moniere na mutu. Batu bakufeli moniere. Et ça, les bisonines. Koutou chapeau, Mobutu est en valeur. Pour Mobutu avait maintenu quand même boka na kimia. Et puis, mutazaï ko sakana na chapeau na léopard arrêté. Oyo nègre na biso de la maison akeko lokota na biso moniere na bisika lokota ki toyebite alati na basingi na ya victoire ya lokuta allez lokola badime na tia badepte na ye et les chrétiens
mitu ebeba kala. Oh, il est héros, père de la démocratie. Démocratie, c'est dans quelle langue d'abord? Hein? C'est botangela ngai wuta kibukoko na bino. Na définition de démocratie. Koko no zaka démocratie te, ayebaka démocratie te, pardon. Bien sûr, la démocratie est au cœur même de l'Afrique. Kibumuntu, ezoteyanini, la tolérance. Boité, et le respect de ton prochain aussi, na vie na ye. Mais c'est ça même les fondamentaux, il y a démocratie. Hein? Tu combines le connaissance kabino parce que le moment qui na français ou bien anglais, na tuni boy. Tangelanga ikoko nini na kibu africain na biso là où tolobi yoko lobelo ko mokote kako ngai na lobi yangwana c'est ça le gospel c'est le pardon. Non. La considération de ton prochain ezali au cœur ya kibu muntu. Siko democracy oyo tata na bino wana ya farceur. Aki kwento bayela kabiso libertinage, bayela kabiso democracy. Ha? Baye ko apprendre bino ki pede. Baye ko baby c'est le chose ndambo bakutaki. Mboke comme jungle par la définition du mot jungle. Voici le démocratie obolukaiki. Baye ko baby salisusu. Ye atangisaka bana na ye te mwana na ye ata moko ta kota université boye rien du tout papa na mutu aza na bakarma nano ya mabe nano tozolanda échec na échec. Allez boke kobimisela biso un de bourricot de ses enfants au président ya Congo. Boza na bino peka na raison hein, parce qu'un président une réflexion aussi de son peuple, oui oui, même mindele tofingaka bakutana na bino na niveau na bino pe. Tokan oui oui bakutana na bino esika bino bozali nde esika pe mundele akutana na bino. Tolandi hein? Après indépendance, quand vous respectez un peu na niveau wana nde bapesaka bino Mobutu. Tangu bolakisi ke mentalité na bino eza kutu donc kutu wana bakendaka trop likolo. Tolandi hein? Baye kopesa bino Laurent. Bomona teke bokitaka ka ba niveau bokitaka kaka. Après que bapanzi kra na Laurent, bayeli bino Joseph. Tolandi hein? Oui oui, parce que tina ndenge Joseph akomela bino président, c'était à l'issue de tout le monde, n'est-ce pas? Si bomona ke botalié. Ale kaka bino na bobaluki bobenge raïs. Que voulez-vous? Bolingi banani bazo bino sérieux. Bolingi bapesa bino quel président sérieux? C'est quoi votre niveau même? Hein? Mobutu kutu alekaka bino niveau bomonde bosalaka Mobutu boete yango mindele batala babino no Mobutu azaka trop de classe pour ce peuple bakitisi bino nani tomeka bango na Laurent bakiti bino na Kabila esimbiko mena bayeli bino lisusu donc oyo Kabila kutu atikaki mboka intact baye koyela bino oyo kutu ndaende po balkaniser nde mboka yango tolanda. Et vous savez qu'est-ce que vous avez en commun? Kaka lokola Laurent tango azwa boyamba ya bras ouvert ndenge pe boyambaka son fils votre raïs ndenge pe boyambi se pe mukantombolo na bino mindele bofingaka bango mingi te bakutanaka na bino esika bino bozaleli toyokani mukolo bokozwaka conscience mukolo bokokola. En ce moment-là vous allez aussi avoir un président réellement un président ya mboka. Mais lokola boza pena loka bana moko boye basardine mitu ekenda bato moko inconscient yango bapesaka bino pe mutu asinyaka bakor azoteka mboka il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire, un apprenti tokani hein? Oui oui donc mindele bakutana na bino nde sika bino boza na re wana nde sika bakutanaka na bino tokani parce que bino même peuple là va commencer à vous imposer les gens incompétents jusqu'à quand hein bandeko na ngai? À quel point vous allez prendre le destin de votre avenir na maboko? Hein? Kaka bino batielaka bino Mobutu. Ok, balongoli Mobutu. Bayeli bino Laurent, ayeli bino na bapaya. Bapesi bino nani Joseph, bayeli bino Tshisekedi. Ko bino peuple moko yo. Ba continue ko yela kabino ba président o baye penza pour ba avancer bino mingi te jusqu'à quand? Et dans chaque instant, c'est toujours vous. Oh, bo beteli peuple ba président ngoma boko, bo bineli bango, bo tie bango na peresto, bo comme si bango banzambe. Ka binoti. Tolandi hein? Yango bo moni makambu pa Kongo moko sasoul. Sokani er moko monde fanda ka silence
parce que va défendre banani. C'est toi qui indépendant sur la vérité. Hein? Vous voulez que le monde se mobilise pour défendre qui? On est en train de défendre quel peuple? Hein? Un peuple inconscient. What the hell? Ba bebana pona kwa ko bundela congolais. Yo zo mérité ba bundela yo. D'ailleurs, mérite kanan mboka wana. Le pays là est trop beau pour le peuple congolais. La terre congolaise n'a aucun problème. Malheur, la terre congolaise, c'est les citoyens congolais. C'est vous la malédiction de cette terre-là. Quand le Congo est mawa, c'est parce que Congo a eu la malchance d'avoir ce peuple comme ses citoyens. Et vous voulez que le monde ait défendre Bino. Bino besoin mériter Congo wana. Est-ce que vous êtes conscient? Il y a trésor, mounene, oyo bakoko batikela kabino. Un peuple inconscient. Un peuple qui défend JB, qui avait violé un enfant qui peut de 11 ans. Peuple balobio, JB a obtenir victoire. Est-ce que ça c'est un peuple normal? Hein? Solandi, hein? Un peuple qui justifie les viols. Et vous voulez que le monde puisse entendre, on a violé les Congolaises à l'Est. Et quand Jiba a violé cette fille-là, elle est de quelle nationalité? C'est la victime là de Jiba, elle est de quelle nationalité? Yaza Mwana Yamutute. Ah, vous avez des viols que vous sélectionnez, je vois. Donc, il y a M23 où on a viol. Mais quand un musicien, un politicien, un pasteur congolais viole, là, on accepte, c'est tolérant. Mukolo boko comme makabatu. Nde mukolo pe monde ko zabino au sérieux. Mukolo bino moko ba congolais boko ko renforcer la vraie justice. Nde bako kabino au sérieux. La loi a été faite pour être interprétée par les êtres humains. Mais tant que vous voulez vous comporter comme les animaux dans la jungle, qui glorifient le mal, qui n'est pas conscient de ses droits, arrêtez de vous lamenter. Pour chaque fois que vous lamentez, que vous pouvez la diaspora, quand on a passé. Mais tant que vous pouvez analyser Pebino, moko tozo peut s'appeler Mindelango peut raison. Amin, est-ce que vous inspirez que nation moko, babe, banana, nation, vous suppose Bino? Bino Tanzambe, moko atiki trône na kibokonzi. Aye po na Bino. Vous savez ce qui va arriver après? Lobi nango boketuna où se trouve le Satan. Tolandi, hein? Oui, oui. Parce que niveau na Bino yango wana, ça ne sert à rien. Yako se Bino na paradis, ou bien continue la Bino, le meilleur des chérubins kuna na paradis ba ko bunde la Bino. Lobi au Congolo ko réclame le Satan. C'est ça ce que vous êtes. Yango bomoni batu bafandi nye bauta la Bino. Likambu na Bino, hein, eza likambu ya conscience. Yango bomoni bozo koka kobimata 1 million pambate pour protester contre le système. Dans votre comédie là bossa la et puis boza conscient makam na Bino. Oui oui. Boyebi, souffrance ya Congo c'est entre les mains des Congolais. Tozolanda, boyebi makam na Bino bossa la ka. Toyokani. And okomona boke bosali ba théâtre tozela Yezu au kobundela Congo. Tolanda, siko un peuple comme ça. Bolingi banani ba se mobiliser pour na cause na Bino. Ha? Non, tu peux Sabino. Que Bino ata Zamba lobi na Michael kita kende ko bunda na Congo. Et cause la peine perdue. Lobi boko la mukabotuni où est le Satan? Et puis boko kota na corps na Satan. Mukolo boko lemba Michael boko loba non Satan vient nous libérer. C'est ça ce que vous êtes. Vous avez demandé ba libérateur ba ko libérer Binot. Vous avez obtenu ce que vous avez voulu. Boete, voilà. Pose bokenda ki kaka na nzela ya conférence nationale na Bino wana na droiture na ngonyo suka kandepe bien. Peut-être dans l'histoire à Congo nga comme autrement. Tolandi, hein? Bosaleli niveau na Bino et vous avez obtenu les résultats selon votre niveau. Tokani ba égyptien bazalaki conscient yango moni wi bango pe basambelaka tala baninga vendredi bauti mosquée basambeli basilisi kosambela bake koluka kolanda Mubarak kuna basilana na ye 2 semaines zaka mingi yanka tamboli tolandi, hein?
Même les Américains qui étaient derrière Moubarak, bazaki na choité, que quoi abandonné parce que 2 millions de peuple égyptien balobi to lingi était. Tokani, Tomate kita, même les impérialistes respectent aussi la volonté du peuple aussi. Ceux qui 1 million qui n'a pas bimi na balabala, Tokani, Chilombo akotambola. Bolingi Chilombo. Bolingi, c'est que vous êtes en train de vivre comme expérience. Comme je dis, botika ko pesa biso ba hypertension, ouais, na ba AVC involontaire. Tolanda, tozo bebisa ba relation, po na kolinga bino, me bino batango bo merita kana bino pe bolingwa ngote. Toyokani, oui, oui, bokende kosambela Yesu na bino ndenge bomesana, bopesa eliki ya kosunga Congo, botika batu tranquille. Tolanda bandeko na ngai. Oui, oui. En tout cas, l'esprit est bien. Pour beaucoup, bando bomisa bato na diaspora pamba. Oui, oui. Toko bando kota ba pitalawa, toko kufa ba pe donc baliwa buzo ba pour rien. Parce qu'il faut que ta la peuple ngozo lingo kufela. Ceux qui le mumba ye baka, na banza regretaka kutu vina ye. Tolanti, hein? Mobutu soka comprenaka pensa ce que vous êtes na banza regretaka. Tokani, alors bo ke la biso pe ma, tolingi bino bo ke la pe biso mawa. Tolanda, botika chaque fois que c'est la mantaka makambi ya Congo. Boko bomisa batu na diaspora wa pamba. Batu bakokota baboloko wa pamba. Mutu msunere koko peteye amoni ata cortège ya Kagame wa beti ata masasi. Toyokani, et puis vine pe baby. Même si on faisait cela, bino ba Congolais ko changer le kwata mokote. Boyebi kata lelo ba bomi Kagame. Ça ne va rien changer. Parce que d'abord, c'est votre mentalité qui est le problème même. Ata lelo Chilombwana Longwe. Rien ne va changer au Congo parce que vous, le peuple congolais, vous êtes le même peuple que vous étiez hier. Tolandi, hein? Quand vous allez grandir, quand vous obtiendrez la maturité, le monde vous prendra aussi au sérieux. En ce moment-là, tokozana posa kwa kobunda pona bino tokufa pona bino. Tokani, hein? Pour le moment, je pense que la chose fait à faire. Pour biso chose la pata na kimia, eza kotala bino kaka na misu. Oui, oui, eza kotala bino na misu. Mboka ngwe kende ka ndenge ko kendele. Boyebi bino moko loko bozo sala. Tolandi, hein? Vous aimez votre souffrance. D'ailleurs, kutu na mona ka biso batozo ko litaka, biso nde toza na erreur. Oui, oui. Tozo forcer bino de devenir un peuple que vous n'êtes pas. Tozo ko souhaiter de grandes choses pour Nabino, quand bino moko vous ne partagez pas cette même vision-là. Vous méritez Chilombo. Tolanda, tika ya kosa kabino azoba kabino, bino bobetela kaye maboko, bobenga kaye mukwantombolo, bomonte ke couple ngo kenda kitoko, bomona ngo te. Te botala penza bien. Bomona te ke couple na bino na Chilombo ekende bien, eke kitoko moete. Tel batu bamonaka na bino na Chilombo na bino ba comédie za batu na libanda. Tolanda, mais quant à vous, couple na bino simbi kitoko. Tolandi, hein? Tel mutako ko buka libala wana ezaka bino peuple congolais. Oui, oui. Bino kande mutu boko sala divorce na bino na Chilombo. Tolandi, hein? Pays ata moko te ako sacrifier bayo ya citoyen po ba ko ketangisa makila po na DRC. Sa bolongolongo na mitu na bino. Les États-Unis veillent sur les intérêts des États-Unis. La France veille pour l'intérêt à France. Ceux qui sont congolais, pour préserver l'intérêt nayote, tu collabores avec le M23, tu es complice dans ce qui se passe dans ton pays et tu es en train d'acclamer pour na corrompu une espèce de président. Botika ko condamner le monde. Toyoka nabino, bo condamner Ninzambe, bo condamner le monde te. Tolandi, hein? Pour France, à côté de ya batu ba ke kufela bino te. Bino bakanti ba yekoli ba analyser psychologie na bino te. Ba kufa ba peine perdue. Hein? Bongo yezo ngwa ya kate pona nini? Po zo tala kutu. Ce qui yezo faya pona bino ba congolais yezo ko ya kana ete? Non. Ça sert à quoi ça la Armageddon? Et pour quel peuple? Oh peuple lobi ba ko baluka ba bandi ko réclamer le Satan. Ne yezo la Armageddon pona bino? Ah laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber bandeko na ngai. Naza na kanda. Ok, ezanga mamuluba. Bye bye.